ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Et c'est ngwezali na motema nanga poete na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika no sezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo molelo tozali bongo komi lengela indépendance. Pona nini tolingi tolobela indépendance pambate na mikolo mizali koyabo komona ete tokokoma le 30 juin. Tango tokokoma le 30 juin ba congolais nyonso bisika no so bazali bakomo telema bakolia bakosepela feti ya lipanda kasi yango nde tolobaki lelo tolobela yango latina ete ya solo eske lipanda penza ezalaka na mboka Congo to pe bana ya Congo bisika no so bazali basi bazwa lipanda la bango na yango penza la salaki na makasi nyonso ya koluka maître William ata ko mikolo mileki ebele bomona kayete pambate bazali penza komo lukaye kasi na kedaki penza komo kundola ye bisika oyo azalaki poete bapesaka océan de la presse moi confiance yango penza tozali koleka na ye awa invité spécial na biso zali bongo maître William peto kotuna ye pona nini bazali komo lukaye asali boni ale mbongo ya bato ya Moïse Katumbi to pe ya gouvernement abosani mosala wa ye ya mokati makambo to pe mosumbi bibeko akotela ba parti politique to koyeba yango awa poete tozali na ye kasi yambo penza na présenter bino invité spécial ya mokolo molelo bobo mesano nga au service de la presse la pesa ka penza matondo pe mbote mingi na baye basunga kanga pe balandi minene ya 3W ABC 1 na pesi penza mbote na la patrona maman Chantal Ayawo mwasi ya yambo ya ABC 1 pambate grâce na yonde ofungola monoko océan de la presse abima maman Chantal oleki bango oya chetembe abenganga na expliquer na télévision ndenge nini oleki bango ozobeta bango fimbu Scott wanande maman Chantal Ayawo mama présidente ya ABC 1 mbote na bino nyonso bisika no sezomi bino ba programme angolano ba femme capable princesse Olga Lompinga la reine Olga Lompinga la mokitani waye princesse Florence Matondo Mido mbote ba femme capable maman okorige kinga penza mama fololo zali bongo na marché Kikonzo bino bato penza bozali penza kikolo bozali pela kosala fierté ya bakabelo na Luanda mbote na yo penza grand caméraman penza na découvrir yo zali pela Luanda grand frère propre Shora Matoko vraiment na bilili esengo sali biso bota ntokoya tokozala na biso na Shora men Matoko mobali ya pembe ya yo yangwana na Angola na kokutula ba femme capable po basala kaka ndenge bazalaka Dadi Boyembe mwasi kitoko mbote na yo femme yanguya mama mboyo bilengela la kepai na yo Angelos Sandra Mila kasi bino botikali bobanga te l'enfant propre ya yo ya libela na London bandeko to so la penza na invité wa biso poete République démocratique nyonso etemiso na océan de la presse pe libanda ya mboka balobi océan de la presse boni makambo bazali kotambola to solola mbote papa na ngai maître William mbote madame journaliste papa mikolo mileki moyiki obombi telefone wa yo okomi kokima lelo la ko kundola na chantier basoda bazali kokengela boni likambo ngo ezali boni osali Congo nini bayimboka bayo toza bato lokola citoyen nyonso congolais aza na badroit na ye mpe badevoir na ye oyo faut représenter na l'état. Quand nous parlons de l'état, ce n'est pas les individus, mais nous parlons de l'entité selon les droits. Tout ça, on a devoir na biso pour faut représenter na l'état congolais et droit na biso et ça qui tend vraiment bato misusu bakoma considérer biso comme tozali bakolabo ndenge toyokaka baterme na bino tokoma o bato ya Katumbi o bato ya nini tout ça, mais on ne s'intéresse pas de la politique congolaise parce que la politique congolaise est fondée sur des piliers.
Premier pilier, que la politique congolaise est fondée sur escroquerie et corruption. Deuxième des choses, la politique congolaise est fondée sur l'idiotie. C'est ainsi que nous allons loin un peu dans Babylone, où nous allons mener biso vidéo parce que nous allons vivre le col à vivre en Congo parce que nous allons dénoncer, nous allons dénoncer. Donc nous allons montrer physiquement, nous allons rendre vie à biso malheureuse. C'est ainsi que nous allons qui un peu congé moko vacances, il y a un peu loin dans télévision, même dans les médias congolais. Bandeko bolandi pe na bokebi nyonso mwana mboka ya solo azali penda na pasi bazali komo lukaye komi nzinga po ete na pikola ye to sala émission ndenge toza ko sala boye fali matoko mwana mobali oyo mawa pe bato balingaki ya bimate kasi na bosenga langa tango bamonaki na télé mais au CA de la presse bayebi ke ngana lobaka tout ce que les gens disent tout ba ke na koyi ko sala ye mabete pe na garda ki vraiment sécurité ne peut te balobaki soki ya bungi ngana ko zala problème na yango bandeko balandi botala lolenge ni bato bazali ko tambola mboka Kongo na loba te soki na lobi balobi au CA de la presse au bandi ko leke sozo déborder aux lekisa ba limite na yebite limite oyo zo tshela ngai yonde mokonzi ya pema na ngai to yonde mokonzi ekolo Kongo to yonde moto banda Kongo to pe yonde ozo ba grade na Kongo moto ya yambo te ngana zali mopanzi sango la kokufa mopanzi sango kasi na lingi na pesa bino sekele moko président de la république akoleka to kobenga ye ex président député to kobenga ye honoraire ba ministre to kobenga bango ba honoraire to kobenga bato ba yike o bazali ko kamba mboka ba kozala ba honoraire to pe to kobenga bango ba ex kasi ngai ba kotikala ka kobenga nga ex ata ko mokolo moko te mokolo la kokufa ba kolelanga océan de la presse congolaise akufi mopanzi sango ya république démocratique du Congo botikana no ko intimidaka bato yango bolingi to loba solo te sikoyo to koloba nini pona mboka la biso po ete nyoso zali kotambola te mwana mboka lelo to zali kolobela makambo matali indépendance po ete kalate to zali kokoma na lipanda oyo bato bakosepela bayemba indépendance chacha to zui lipanda to bakidi bato bayebi na table ronde bato bavandaka pona kolela indépendance kasi to loba nano est-ce que peuple congolaise na mboka la biso penza RDC bazali penza dine bisika loso ba congolais bazali basepela penza fête na bango ya lipanda balobomboka yo mwana mboka. Merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Aujourd'hui, tant que l'indépendance, d'abord, il faut que l'indépendance selon les droits, je vais expliquer, c'est une liberté totale. Est-ce que les Congolais sont libres? Les Congolais basés sur la liberté, tout le monde est en Hollande. Pourquoi? Nous tous, nous connaissons très bien l'histoire de ce pays. L'histoire de ce pays a commencé à 1998 et 95 et 85. Précisément en 1885, l'État congolais. Précisément la conférence de Berlin. C'est par là que nous pouvons déjà parler du Congo. Précisément après ces conférences de Berlin, Joaquim Ndingisa ou l'autorité Yakokabola Afrique et Tobengaki na moment wana sur les États où il siégea qui en 1885 parmi les États européens où il siégea qui pour parler des Congo ezalaki comme déjà un État sur les 14 États où il siégea qui na conférence de Berlin pour parler de la situation en Afrique Congo siégea qui comme un État. Donc pour le moment pour parler de l'indépendance du Congo selon 1960 moi, on appelle ça l'indépendance administrative et politique. Mais l'indépendance, dans son intégralité, selon la loi, ou parce que l'indépendance, c'est quoi? C'est une conditionnalité de la compréhension du test, ou bien une reconnaissance selon le test, ou selon l'internationalité. Si tu as un droit constitutionnel, tant que l'inconstitutionnalité, tu dois comprendre que les Botama ou les reconnu sur le plan international. Précisément, le Congo est déjà reconnu sur le plan international depuis 1885. Tant que comme en 1960, tu as l'indépendance administrative.
tozali sous dirigé et pas ba Belge te bazui pouvoir administratif et politique ba pesi et pas ba congolais bino moko botambwisa mboka. Mais je vais vous dire, depuis 1960 à nos jours, le Congo toza na problème bobele moko sur légitimité. La légitimité qui est problème aujourd'hui dans ce pays. Tomona Kindeko Kasavubu, paix à son âme, a dirigé pendant 5 ans. Dans quelles conditions? La conditionnalité n'était pas favorable. Mobutu a fait coup d'État 1965, le 24 novembre, jusqu'en 1997. Comment le pays était dirigé? Quel était le régime dictatorial? Tu penses que après Mobutu, comme nous parlons de la démocratie, le pays pourrait marcher selon les principes démocratiques. Mais non, tu as un système toujours dictatorial de Mobutu pour montrer que l'indépendance actuelle, pour le moment, n'a pas des efforts ou n'a pas vraiment une efficacité, n'a pas une importance devant les Congolais. Nous comprenons que nous allons toujours dans l'époque bipolaire où les Congolais vont vivre. Nous avons toujours na bokonzi ya occidentaux. Et ça, mon côté, à contredire, jusqu'aujourd'hui, l'Afrique est toujours dirigée par des Occidentaux. Les dirigeants africains sont toujours recommandés par des Occidentaux. En mesure de prudence ou après encore, à la contre Yamalobana Olobate. Vous le savez que RDC a organisé des élections le 23 décembre 2018. Par rapport à la date de l'indépendance, s'il vous plaît, madame, je vais citer quelque chose. Ok, merci, vas-y. Par rapport à la date de l'indépendance, vous le savez que notre pays doit organiser des élections le 23 décembre 2018. Cette date est fatalique. Pourquoi? Si réellement que les Occidentaux, qui n'a pas ça, que nos Congolais va fêter indépendance selon une liberté, selon une facilitation des choses, est-ce que au privé Congolais misusu bazonga na mboka na bango parce que ça na groupe Congolais moko bapesi quelque chose libanda non bo pemisela biso na bato wana libanda bazonga te parce que ba bénéficier pays na élection te. C'est ça l'indépendance. Tant que vous fêtez le 30 juin, est-ce que l'armée congolaise bazali n'a pas droit au nion sur esengaka keno soda ou bien policier a kende a ebike na ke jour wana za la ya biso eza ya fête na bima na ko marcher na ko salo esengeli? Est-ce que esengeli po na bango? Vous allez voir que vous allez voir qu'aujourd'hui, n'a pas policier, n'a pas soda, bango moko boye bate, est-ce que défilé kozala, tout est kozala te? Pourquoi? Ba condition ezali réunité. Tango bako sisa ko marché, na sima bako lianine, na sima bako zwanine, sokoto na bango po na balata. To mekai ko mona ba calcul moko ezobetama. Moi to bimisa na télévision ezate. Déjà au-delà de 50 millions. Maintenant, si koyo kolia ya bango parce que ezali important na vie ya moto, c'est la vie sociale. C'est à manger, à boire, à dormir. Est-ce que basoda wa biso bakozana sengo balobi lelo ke nonde tozali boy tokei tokende ko fêter indépendance ba mona biso to marché mondu kinini bako présenter biso camion nini bako lakisa biso avion nini bako lakisa biso ya sika oyo basombi oyo kopesa sengo na bana mboka ke non photo fêter le 30 juin 2018. Merci mon amboka bande ko balanzi bozola nde pela bokebi nyonso ata kwa zali koloba na mwa kanda pe mwa bolengi pambate azali ko banga mena sire yeke akozonga malamu pambate azali pena moto bazali ko moluka ye yango yo kindenge mwa kanda mwa kolinga ko bimisa kasi mona mboka ya solo to ebiete ata ko tozongi la semandongo zongisi biso indépendance biso mindele bapesa ki biso ezalaki kaka ya politiko bapesa ki biso te ya bonsomi ya misona biso ndenge bino bato ya mayele bolobaka ya économie to ebikeza l'économie na
biso ezali dirigé par ba occidentaux ezala lelo makambo euti koloba kobeta sete ezali ya solo ke tozali kotambola kaka na boumbo ya bapa ya pamba te ata kopoto pona mokonzi wa biso ekolo esengeli ka ba occidentaux bachela biso ye ata kopoto sala kolia ya biso malamu esengeli ba occidentaux kasi wana nanu to simba yango po ete tokokende na yango po moi oyo tozali kokota ya juillet ezali nde moi kasi pasi kaka ntango mosusu okoza te me nayebi nazali kobondela mpenza nzambe ya lola esengeli atika okimia po ete bolekala bemission bato ya boesengeli boloba kasi mwana mboka mekana nikosembola po ete yo lobi esengeli babomba bato misusu babombi lokola nani po mwana mboka bemba abimi déjà na boloko waye bamokatelaki ye population congolaise esepelaki tomoni mwana mboka nani Moïse Katumbi oyo bilo boza kokotela balobaki bakopesa ye soki mikanda wa ye soki nini na bapaya tosi toyokaki kasi nani nde lisusu babombi tolingi sekele ebima po ete émission ezali tozali kolobela mboka Congo ngai océan de la presse nalobaka tout ce que les gens disent tout bas nani ba oyo bapekisi bango baya eloko toyebi kaka ke mwana mboka kone nanga azali komongo tono po ete ba diaspora bazwa papier ya bango te pona mokoko misa na maponami mais nayebi mwana mboka lenga koi na 500 oye bazali ko bundala ete ba diaspora ba ya pe na landaki mwana mboka molobelo ba député ya yambo ya chambre ya likolo na kombo ya papa la biso oyo kombo la ye kiminga ye mokonzi ya bina ba député po epe penda makambo ya bila mokola lingaka yango te kengo te mokonzi ya ba Obe Minako, merci Fali Matoko, mwana mboka Obe Minako, alobaki likambo pe tele ba diaspora, alobaki bango pe bazali ba imboka, bazali ba congolais, bazali na droit, ndenge bolobaka la lopoto ya kokota la maponami. Pamba te motango wa bango ezali penza ebele. Kasi mwana mboka kone nanga zali ko banga po ete motango ba diaspora la sina lobaki yango ala be monsieur sili koleka lokole leki ebele bango no se bazali kolinga régime oyo ya mwana mboka président de la république était Joseph Kabila Kabange bazali kolinga yete yango les ko sala passe kasi sembo ela biso émission ya biso maître William yo bozali moto ya bibeko okobanga bango ndenge ni bosambala mibeko ata kokomi lelo na boloko boko samba mibeko ayo kolanda po tangi mibeko nani nde oyo ba occidentaux ba boyisi pe nani apesi misolo po ete bakanga bango baya te pona maponami po ete tomonaki mona mboka Félix tango bozoloba ke ndeko Oben azo senga ba ndeko bazali banda ba s'enrôler kaka ndeko Oben wana nde basangana kina ndeko nanga je vais vous montrer par rapport à la loi sur les lois électorales à l'article 8 précisément elobinini ba uti ko bongo l'article wana soki boyebite mokonzi ya mboka lobby e uti ko lekande a utaki ko promulguer loi wana uti déjà ko zala signer bimi déjà que ba Congolais ya libanda bana ndingisa ya kuvoter te wala bandeko kone nanga koluka pobulu est-ce que ezali discrimination te tango tozlobi ke baboyi bao baza libanda bazonga ça veut dire déjà eza discrimination plus de 14 millions de Congolais qui sont à l'extérieur n'ont pas droit à la vote et comprenons un peu lelo awa tomoni cour constitutionnelle amoni que non azali incompétent. Il y a qu'au trancher problème Yandeko Katumbi. Vous avez constaté, vous tous, que la Cour constitutionnelle a dit que non, Ndeko Katumbi, pour le moment, il est citoyen libre. Ndeko Katumbi, il n'est pas citoyen ordinaire, le plus ordinaire na Congo. Tant que Ndeko Katumbi n'est pas gouverneur, il faut que Ndeko Zala juger wapi na Cour et tribunaux. Na tribunaux na ya Katanga, ya Lubumbashi, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle. N'a pas une constitutionnalité au bako jijele. Mais ndeko Katumbi azawapi. Toke ndeko nate, ndeko Bemba. Bino nyonso tozo sepela ke ndeko Bemba zondi, ndeko Bemba zondi. Attendons les 4 après procès. Attendons les 4 ceux qui va redécider ndengeni. Mais avant que ba libérer passeport ya ndeko Bemba, vous avez entendu ce qui était passé? Nous ne voulons pas entrer dans ces débats. Mais où est important, ezali nini? Souci na biso ezali tango tolobela indépendance ya mboka, ezala pe indépendance en soi, individuelle et indépendance moko totale. L'indépendance, ce n'est pas que ezalaka indépendant parce que pays na biso to leken en 1960 to bengana ki ba belge après to signer accord mboka etika na maboko na biso nde to indépendant. Non,
l'indépendance, ça doit passer aussi sur le plan. Na bango bato Brazzaville bato bazali kula la moni na kamweke moto alanda kangai ti kuna na Botswana azali ko benga nga pona kolobake mama biso pe tozali na souci ce qui Congo ebongi ba Afrique mobimba ekobika. Cela veut dire que bato bazali kolanda émission bo pesa kango mo atango ata ko 30 minutes ba abonné à ABC ba ko boya te poto tozali ko kata na maloba na monoko poto zo maître William e ko senga mo mikolo bande ko penza ezali pasi. Tant que tozali kolobela makambo ya tina ya indépendance mitala bisika tozali peuple congolais est-ce que réellement toza libre Mobutu lobaki na biso za roi dans la paix retrouvée est-ce que pewana ezali penza la congolais bisika tozali za la kimia congolais la République démocratique du Congo la ba province kimia ezali bazali kokanga biso sans cause na hymne national ya Congo bolobi dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés et pour les bons prenons les plus belles là. Est-ce que Congo est là où tozali kokende? Ezali yango nde yemba mina hymne na biso. Ezala hymne national ya Zaïre ya Mobutu, ezala hymne national ya Congo ya Kabila. Est-ce que vraiment ba hymne wana nyoso tango bo examiner ka yango bomona ka penza peuple congolais aza dili ya koyemba ba hymne national na bango. Ezali pasi pe mawa. Soki tozali koloba boy tozali kobeta mbela po tozali kosala pasi bande ko balandi. Bo s'abonner massivement na ABC1 fali matoko sa tsheli bilo mongoloto place ne boko kota mituna na bino ezwibiano. Vraiment bande ko balandi nzambe apambola République démocratique du Congo. Sans oyo ya juin otozali ko keleko silisa le 30 juin ezali méditation pour être congolais azali na pasi pe mawa congolais nzala minyoko congolais azali ko kokate ba pimelie atako liberté na ya maponami na yango la lobi bongo to silisi na biso awa pour être ba cameraman basi ba tie maboko la matama bazali ko molela tango kasi yo pozali congolais fali matoko mobala pembe kabuya l'homme puissant azali bongo congolais botika kama kambe ya mboka tolo baka yango pour être soki tozali ko beta mbela te bato bakoyoka biso te atako toko kima kasi tolo banano lokola bopesi biso espace. Merci na bino nyoso bozala ki branché na ABC bino bato bosomba fidélité pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote mingi pa ina yo mama Chantal Yao la présidente mama Mapasa na yo Bianca na Rebecca la pesi bango mbote papa Osé merci poete papa oyo tindaki na zu yango pe kalate tozali ko solola ndenge olingaka na pesi bongo mbote na Jean-Jacques Soki bon retour yo utaki na openza na mikili ya bapaya osili koya mobali oyo la ba pièce na yeba nzoto no setonda amour tika nzambe apambola yo na pamboli bongo ba programmento angolano ba femme capable la reine Olga Lompingala mokitania ye Florence Matondo Mido mbote na mama Blondine Petit mbote na yo mama Fololo Chara ya Florence Matondo Mido mbote na yo Dadi Boyembe mbote na yo mama Sylvie Mbenza mwasi ya solo mwasi ya nguya mbote na yo Shora matoko cameraman ya solo puissant na Luanda en tout cas bato balobi yo ça va yo ok na pesi mbote na mama Mboyo la femme puissante mbote na yo penza Angelos Sandra Nila la femme propre quand on dira à qui donc ces bel enfant là oh Rita Mawete l'enfant propre Rita Mawete, l'enfant propre de London, Chantal Fitina, na Canada, Fosca Dikiese, partout où vous êtes, na Linga Kabino, Mbote Nayo, l'agneau sans tache. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Kasi oya telema ki la sima ya caméra na Bosani Hotel, ezalaki bongo fali matoko, mobali ya pembe, mobali ya mokuse, mobali oyo aleki taba na gu, aleka kana taba na gu. Kabuya l'homme puissant azalaki wana pe na mopanzi na montage o bozo mona tozo makitoko elengi na kotala ya fali matoko mobali ya pembe ya mokose mama Mboyo oli bazali taille moyenne mais yende aleka kataba na goût la femme puissante. Merci na coordination ya Jimmy Boyembe tolo banini merci na sango mokonzi pare ya émission nanga Pape J directeur ya recherche et stratégique mbote la bino nyoso bana ya Kinshasa, bonne fête de l'indépendance. Bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.